Téléphone est dérangé, balobi. Ça fait 4 jours, il y a un musicien fallait attirer aux États-Unis, baza à niveau à Cacho. Bakanga bango na aéroport, bako ba kota ki na ba billet, il y a ma bé avion na habito mais kako expliquer biso ba billet mabaya. Awa, omoni na États-Unis awa. Yokana sono ilo to na bilo mi balé. Balobi la démocratie c'est le peuple par le peuple et pour le peuple. Là où mon pouvoir ça s'arrête, ton pouvoir ça commence. Donc côté au pouvoir nangi suki ya bani. Voilà. Awa ba général mututé. Soko bani au sein du mutu faux quand il y a Facebook na États-Unis ba okangayo. Soki public ba biloko biso public ani ba okangayo. Donc eloko nyo États-Unis bata maadi. Kibo mbala moko mba mutu ane bimaki aza na prison. Même si ceux qui au moins à la prison ani belé to na ba bisike belé neti so bakanga neti to prison mo neti prison makala voilà oza numéro oluki ngo na Google pour makala obengi ba biso to koma kongola koma kwa fait obengi prison makala prison na ba koyamba opesi kombo bino na lingi na futela ndeko na ngai ken yana mbongo po abima na ina vérifier so kaza na atobengi prison ya mususu na États-Unis babetaka kombo wana ebimiso baba non aza na prison ya Gombe aza erobimisa c'est pas vérifié bolokaza na bolokaza na hôtel Bana Kinshasa, Bana Poto, et Bana le monde entier, pas vacancier, pas vacancier, flat hôtel, Bali Center, sans cadre qui toko pour na kopema, pour na bino batbolela luxe ya makasi, bazali na mo bangé na salle de fête, o ezali na 400 places, confort et l'alia ou na niveau ya 2 fois té. Oh, vous commis déjà? Na commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Maman, na salle de fête Bali Center, libana na yo e koleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center, ezaka ta salle de fête ya Bamba. Moi si. Mobiki si. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Na lakisa yo esika okosala fête na yo. Salle eza se moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Zona aéroport kuna donc yo kitaki après ya blinga kitaki. Ye fallait atunga bi atele na ite. Ngabi non. Azaki na mboka msusu. Ozomona. Donc ba ye atele mboka msusu. Ndeko msusu komona ya nani ya mukebo bwa bina makasi boy na bosa kombone. Mukebo ko sha komona nani azaka na victime ye kutu ya mukemu la ibo pembe boy akata mwa boy aboga wa bina ka danser boy mba pe bien boy na bosa ni kombo na ye kutu otaki Dallas le même jour à concert aye na Botswana voilà otaki da do ba panza na bango basi siko na bango bazonga siko kosala nini kwa fallait que zami ana tumsukuna bango batike na bango moi vacances baso beta tour na bango ozoma kande mise zakati mais je sais pas mona na batu na ye ba ope na ye ba pesi ezaka bongoti na répondre bien Bible mon peuple manque de connaissances omoni nga na bula États-Unis n'arrive à États-Unis pour moi. Léon a un États-Unis, c'est comme je dis. Je ne suis pas venu ici pour regarder la piscine. Autant combat bateau, kobouli la bateau ma baie. Au moins une grâce. Quel est là on a eu yomo et bien on a eu on a internet. Là on t'es pas là. Grâce là on a eu depuis pour moi. Maman n'a pas besoin de bien avec maman simple. Mais grâce donc c'est pourquoi a commis ça qui est moi c'est mais pour ngai avant pour ça l'émission na grâce mon na Congo bazo bateki a moi sinanga
parisien yo mona poto ya solo na bino pe bana Europe mobimba tala bonne occasion de célébration ya 8e anniversaire chez Jonga Ngandantaba oyo et kozala célébrer mon le 10 août prochain avec impact na idéologie moi maman ya cause de chance ya ko participer na soirée kitoko oye ko salama au Pesimbobo aboyi avec la participation d'artistes et musiciens au bino bolingaka Emel alias de Mingongo akozala Suzuki 4x4 CNN Alligator Titinal Capone Fila Basel Nono Atalaku Zoebela ba komi kuti Gigi Fall le Brassavillois wa Balonzo do a Congo Roi David de Mukuse Pembe Tengena Doudou Bass ba kozala mobima ndenge alise kite et si ni wana te ba invité pe somo oyo bino bolingaka ba kozala avec partenaire idéologie wana te moni bango Juna Mumba Fudokolos MG30 pe Bourman Idolo ba kozala mobimba papa mama ndeko bonne organisation ya soirée les kakitoko oyo ya 8e anniversaire ya chez Jonga Ngandantaba en tout cas ba surprise ezali ebele ko anana bonne contact zwa papa stilo poko make 06 35 47 51 81 et bango pona ba adresse pour sana maleme na 13 rue de la Pointe 93 130 Noisy-le-Sec ozala mobimba chez Jonga Ngandantaba bona droit d'entrée na 10 € na yo ya pamba oza mobimba ndenge alisekite bana mama chez Jonga Ngandantaba en tout cas nzungu ekotoko na mbiasi alisekite eyokani. Merci beaucoup. Bana Congo bande bozolanda biso vraiment de partout dans le bokota na bandaku bokota makambo elinge beba nde na minitio makambo elinge beba boyebi ke biso to provoka na biso mututé. Alors tout le monde c'est comme si population congolaise on nzamba pesa biso c'est comme si tikalaka na Congo moko ekoma régner pendant 3 ans Congo tikalaka ya fali pupa o batu bakoma alali alamuki base nanga na kosala lobby fona sala la fali lelo to moni internet e bouger po batu apoto bobenga partout monde entier bobengi ndeko na biso soit disant les Ketu ndenge na lobaka bato babomisa mokili na seria Sodome et Gomorrhe nzamba bomaka mokili oyo likolo ya bato neti baleketu na ba jazz bato soki obeti likofi na sima ya mutu likofi ana liboko eketi na kati ya libumu leketu alali alamuki na ye akreye na ye kaka mutu moko ya poto ono bamusicien ya fali ça fait 4 jours yango oyo bakanga bango na kasho na aéroport. Alors nga pe information na yebi te soki eza faux information mais il faut koyeba ke ken pia na solaka na batu oyo batambusa pe fali na ba ville wana ya États-Unis oyo batia pe bambongo pona ba production mususu ya fali na lobby boye ngai na bino ensemble to luka information ensemble to vérifier ensemble boyebi ke na États-Unis nga solaka très bien na Prince Yaweli Mystère Vexas oyo nasengaki na bi Prince Yaweli asa mutu ya mbongo ebele ba Vexas oyo osombaka chaque chemise oyoka chemise asombaki yango $3000 $1500 nasengaki Prince Yaweli en tout cas Prince Yaweli mbongo ozosomba ba Vexas mbongo wana eleki ebele tindelanga mbongo ata ya Vexas moko ekosalanga bien po awa na chantier esenga na beta basima yango na asenga bandeko bokota na ndaku bokotisa bana na bandaku bokota bino nyonso tu tosala analyse ensemble parce que monguna telemi il faut ko telemela pe monguna tokoyeba si réellement ndeko oyo leketu asalaki na émission soki émission ezalaki vrai ou faux nga nazobenga Prince Yaweli Mystère Vexas bino moko boyebi ndenge ba polémique mususu pe tambolaki na komba Prince Yaweli tout ça nga nazobenga eto solo la mwa muke poye paza parmi bato bakoyeba vérité ya makambo nyonso oyo ezoleka po fali pe aza mutu totika ye pe ape mwa muke fali pe aza mutu ape congolais. Alors na beta appel nanga bozala calme buta bougete. Alors je la soyaya. Alors Prince Yaweli bonjour. Allô piano. Ouais, boni. Ngaka yuka ngana kacha zamba yobi ngana
mutazamba zamba kana kacha zamba na ta oyo tozobonga mapoto to yakini yango ti yango faut kosala ka yo ibika biso to ya poto ko luka kwa to ya poto ko sa pour na famille oyebi. Alors Prince Yaweli, excusez-moi vraiment ceux qui peut-être na déranger yo na yebi ke ozana musala. Nako déplacer mukeke ne. Nako okopesa ngana déplacer muke comme ça na sono comme na batu na awa. Na bisa muna moko atikala sa makambo. Ok, on déplacer moi mouké, sur la moi mouké, mais seulement c'est vraiment important. Mais à quoi ta téléphone tu penses Yaweli? Okay. Hey, give me 5 minutes. I'm gonna do something right now. I'm gonna do something. I wanna talk to my brother about something. So taking care of the first thing. If you got problem, call me. Okay? No, if you got problem, call me. I'm here. I'm talking to my brother. Okay. Hello, Ken. Allô, Prince Yaweli. Yeah, ouais, papa, boni. Va, santé kitoko. Santé kitoko, biso to bana Jésus-Christ, yo moko yebi biso bana Jésus-Christ. Alinga toza malamu na mokili to sa batu malamu po apambola biso donc toza toujours santé za toujours bien. Bongo boni yo na bana na mère. Non, toza bien. Nalingi yo excusez-moi pe lisusu po na ndenge na bengi yo boye nazo enregistrer tozoleka na émission na ebite soki na ko poser ba question par rapport ya ba rumeur o ezoleka na internet. Bongo yo tu na ngana no tete soko ngwa restringo obera mamora papa bo musala obino bosala il faut sola nanga je bisinga papa boy na ebi loni o tu na ngai loni na olubamba moko bon c'est pas grave yo za na ngai bon vas-y eza ba question bino boza ba patron bolinga caméra moi mingi te yango moni to sala bino moi surprise kaka. Il y a pas de problème mon frère, vas-y biso so ba na nzambe to ba patron biso tout. Biso nyonso yo boza patron. Voilà. Tolandaki na concert moko ya Texas tomonaki ba présenter yo obini na ebite Prince Yaweli est-ce que wana ezalaki parmi ba production po tokaki tourner à Fali yo pozalaki na production moko ifalaki obetsa Fali wana ezalaki parmi ba production na yo. Ouais, bon zaki production na ngai te ya biso parce que na saki yango ezalaki en famille ko na ba petit frère na ngai. Na saki ezalaki te lo mo ya famille. Na groupe moko boye awa comme on a swag team donc eza pena bande ko nanga quoi ya famille na ngai nde to saki yango zaki ngai petit frère na ngai héritier ya Oli Gucci Fresh petit frère na Ange Kayumba le directeur de Houston na petit frère na Mabele Shabani nde to saki yango bonga na zaka na zamba tango ba isinga ke fali azoya boye na soli pene ke azoya bondi na taki na soli na Madina manager a fali ce qui se peut to caler moi concert mo mais azaki dans les États-Unis quoi yango wana na bimaki zamba na kendeki na soutenir talaka wana zande ko na biso pour un soutenir yango na kendeki na setla ezaki ya Houston Texas. OK biso to betisaki. OK elle est très bien. Très bien Makas. Tala fali ebani na ba te belé ba étranger belé ba bi fali c'est pas seulement que des Congolais, il y avait pas que des Congolais seulement, il y avait tout le monde, il y avait beaucoup de pays là-bas. Tu vois, il y avait du monde et les gars étaient très très bien. Alors Prince Yaweli tokoye ba tourner à Fali toyebi ke sila ki déjà position à Fali nde nini? Aza déjà na Afrique ou azaka na Amérique na? Kenizo tu na ba mususu biso to ba to linga orchestre na biso to linga ba congolais na biso siko zo tu na ba kiso ndinga na zapena poni oluki edi badia tatu tu na pena ya F victime pena F ya edi badia tatu tu na yo par rapport yo za kuna na États-Unis yo ndoko yeba peut-être soki fali azana na Amérique ou bien kiti Afrique. Bon ngai esika oyoka. Allô? Oui, nazoka bien. Ngai esika compagnie na ngi tindi ngai pomoni musana saka batinda ngala bamboke belé o mo suku na longo ifona kende Brésil Canada côté batinda ngana zana North Dakota na North Dakota eza 4 heures du temps na Minneapolis côté fallait be concert na ya suka. Bon ba ebisinga ke fallait azobeta côté na soline ke obeta na Minneapolis ne na baki ke na zoya na kumbi na kumbaki 4 heures du temps 4h30 na kumbi na kiekuna a concert bon azana concert mususu na Zambie
comme concert mosusu na Zambie wana ezalaki ya suka esenga ye alongwa akende Zambie groupe mosusu ya mibale euta na Kin e région de kuna omoni ezalaki facile bato baza na Afrique bako rejoindre Mbamo kuna ba rejoindre Mbamo kuna c'était facile quoi. Voilà. Fallait qu'il y ait ouais c'est ça. Alors fallait que déjà donc na minute fallait en Afrique alors to koye ba position ya ba musicien pour te moni to la livre vraiment to la muki awa ba téléphone les a dérangé ba lobby ça fait 4 jours yango ba musicien fallait atika ki na États-Unis baza na niveau ya Kasho bakanga bango na aéroport po ba kotaki na ba billet ya mabe avion na ebito meka ko expliquer biso ba billet ya mabaya awa omoni na États-Unis awa yokana sono ilo to na bilo mibale balobi la démocratie c'est le peuple par le peuple et pour le peuple. Là où mon pouvoir ça s'arrête, ton pouvoir ça commence. Donc côté au pouvoir nangi suki ya bandi. Voilà. Awa ba général mututé. So bandi au sein de mutu faux quand il y a Facebook na États-Unis ba okangayo. Soki public ba biloko biso public ani ba okangayo. Donc eloko nyo États-Unis batamadi. So ba kanginga na prison. Kende na Google. Ti kombo ya mutu ou bien batu o bana bandeko na bango ba na États-Unis ba pesa kombo ba musicien falilo ba yebi bandeko na bango ba kota na ba prison so ba beti kombo ata na internet et la ça on ba la moko ba musicien falilo ba na prison so ba na prison ba beti on internet et c'est la bango ba la moko voilà so na yebi ke o bakangi ne si mutu boy so na beti ka rango ou bengi na téléphone biso to misa enregistré to misa ko enregistré na buzoba kasi babenga moko na bango benga ba police a vérifié enregistré police confirmé que oui mais c'est bolo qui le sangi nini aza en prison on biso ba congolais to za ba kokene tambo pambola mboka ondeni to linka mabenga po ani po ozwani market na kufa tika so so bakangi ba misa fali so ba o ba ça fait et puis ça ba on nini ken par rapport à quoi donc kufaka kimbongo Zelana tout na question par rapport à Nengo Lobby donc na États-Unis soki bakangi moto kombo no eza déjà enregistré donc information boko luka kata na Google bobeti bo mbala moko kombo moto ana ebimaki aza na prison même ici soki omoni na ba prison ani belé to na ba bisike belé neti so bakanga neti to prison mo neti prison makala voilà oza numéro oluki ngo na Google pour makala obengi ba biso to koma Congolais koma ko enregistré obengi prison makala prison na ba koyamba opesi kombo bino na lingi na futela ndeko na ngai ken yana mbongo po abima na ina vérifier so kaza na atobengi prison ya mususu na États-Unis ba beta ka kombo wana ebimso baba non aza na prison ya Gombe aza erobimisa kasi ba vérifier boloki aza na boloki aza na hotel boloki aza na hotel keni bino bolingi mboka ebonga me bolinga ba mabe baninga po nini esa nini chaque chose a son temps mon frère makambo nyonso bosala ekoleka soki komi na monopole ya kozala bajournaliste yo keni soki komi na monopole ya kozala journaliste ube nini bato baotala bino bomeka koedi population na babuzoba oyo biso toza nango makambo mabe ke bopesaka bainformation moko boye ke boluka bodétruire kaka baninga donc nde bokoma osimba bokoma na pouvoir bino bokoyebela mutu n'importe ko kofinga mutu oyebi te ke retour eza boloki aza na hotel bakangi bango wapi Prince Yaweli Mr Versace tosolola nanu kimia Prince Yaweli est-ce que lelo Prince Yaweli osoli na boloke boloki aza na plus ya États-Unis boloki azaki plus moko parce que plus nezali kodéranger boloki aza na hotel omoni ntango bamisi afali bakendaka kobeta concert na Canada balobaka ni toka liboso bakimaka ti o bayaka na baedi badieta toka liboso nsima bazongi makambo wana elekaka esili poni bakontinua koloba yango te to lisusu baote obeta kala mingi te bamusicien bazwaki visa ya États-Unis bapesaki ndambo bakotaki epuis ndambo efali bakota so lundi donc fallait zaki na lundi ou mardi j'ai pas vraiment la date je peux pas s'arrêter sur on a fallait zaki na concert
comme bamisien mosusu bakotaki te boloke kutu azwaki na visa te wana kefali azwaki bamisien mosusu na New York oyo bayedaki bato balobani bamisien afali bakimi après bomoni bango susu ensemble bomona te ke bainformation oyo boopesa eza bainformation moko vrai te il faut botikaka kopesa bainformation ya boye kocontinue bobaki bakimi na Canada bomoni bango o bakimi surtout na Canada bomoni bango tout osu bakangi bango atmo Prince Yaweli okoki ozala na telefone mosusu mopanzi osolola ata na musicien moko tiela biso na conférence awa naza na telefone nanga mosusu wana nde te telefone nanga mosusu naza nango awa te natikaki yango na palin mais ken ebatamaka nango te so baza na prison oyeba noka papa napesi yo ide moko simple oyo bana bandeko na bango bana États-Unis eloko na oloba so eza bien so babengi baoesango okoenregistre policier oui baza awa na nini boye kene pekanga bango photo commission kanga photo kene mais faut botika esprit oyo ya kodétruire ka baninga nzambe apambola bino te chaque chose son temps papa eloko oyo tosemaka torécolte yango ozaka na posa bobebisaka akombwa bato bolobaka bato tala bino kaka bien donc vie bolingi bokanye vie na ndenge ya mabe kaka kofingaka bato koloba mamo eza bongo nalobaki yango Bon, tomonaki émission Leketu asali na ndeko moko soki aza na États-Unis tout ça nda azopesa ba information que non ba musicien afali ça fait 5 jours yango yo baza na kati ya kasho bakanga bango bazwela bango billet soki ya libaya yango bakangi bango na immigration. Bon na olinga na yeba information pona sole na bloqué bon Leketu pas a chroniqueur lokola yo il y a information as information yé ba pesa information donc na pesa yé pena faut que kene puis ko pesa pena Leketu faut te boya za ba eti yo awasa musa na ba pesa information pour comprendre yé be faut te yé ba pesa information na pena information comme pena on ko sa yo yé ba pesa information na pesa information lobit donc on ko s'attaquer na Leketu te au moni donc me ko sa be monsieur bo ifi ba bo la ka ba ndira nzambe ken oza papa ya famille okamaele makasi on alingako mais olinga TV komisa binoniti tumba kofingana eza faute ya Leketu te yé pe ba pesi information donc ko condamner Leketu. Voilà. Alors pense Yaweli selon information pesi biso tolo ba musicien basali tourner à monene donc ceux qui ba fandi wana na quelques jours pour bazwa repos pour ba paiement peut-être kutu bino mo boyebi ba musicien fali ba ceux qui ba yi à partir ya Canada au mona ba panzana biso concert ya Houston Robert na Houston na kizo fali na aéroport donc na ina ticket fali bina ngabi Yaweli to betana to bo kanga na kwa ya linga mingi soki bozoli hotel eza peme na mall obi mutona linga osumba suma mingi abi papa eza peme na mall na betana tourna nga c'est bon to rapidité fona kotana no legal na ina kizwa kombo chef na atelier chef atelier azon aéroport kuna donc yo kitaki après ya blinga kitaki ye fali atunga bi atelier na ite ngabi non azaki na mboka msusu ozomona donc ba ye atelier mboka msusu ndeko msusu komona ya nani ya mukebo bwa bina makasi boy na bosa kombone mukebo ko chaque comment nani azaka na victime ye kutu ya mukemu la ibo pembe boy akata mwa boy aboga bwa bina ka danser boy mba pe bien boy na bosa ni kombona ye kutu otaki Dallas le même jour à concert aina Botswana voilà otaki da do ba panza na bango basisi ko na bango bazonga siko kosala nini kwa fali ke zami ana msukuna bango batike na bango moi vacances bazobeta tour na bango ozoma kande mise zakati mais c'est fa mona na batu na ye ba ope na ye ba pesi ezaka bongo voilà oui to tika ko kolinga pour la fali mingi bino mo fu la fali ozoma bali ezani mutu nyonso ozoma comprendre bino mo bozo fu la ye eloko mokuta fali ekomi lokola eleki na pompe otongola na valeur ozali bongo mpasi kombo ya fali melani vaking fali keba okosomba
au moins sinon aux anazemi ok batu na zanazemi à combien de mois au boss que ba komba c'est Robi Fali danger Fali alors Prince Yaweli na si to komi na biso na suka mais na gotuno question moko pe ya polémique ezotambola makasi na habité Prince Yaweli petite sœur na grâce te mondenge nini pe grâce déjà na sola kini lobby azoki avion na ye akendeki mboka moko boye efengaki mboka moko basala bango moko boye po ayaki mpe business na ye aprofite mpe na business na ye voilà donc na sola kini lobby aye na kati ya avion sikoyo na bapage ya polémique ndenge bakomi kotia bino neti couple grâce te makoti libala tout ça grâce te mazwizemi ya Prince Yaweli tout ça makambo ebele na bapage nyonso ya polémique est ce que ozolanda biloko wana ngala yango te naza bapage ya bafani na biso bandeko na biso oyo baa mayele parce que kosala page wana okozala fo ozalaka moto mayele mpo osala yango mais nazalaka na temps na temps te mpo nomoni nasalaka de lundi et dimanche nasalaka 98 heures par semaine naza superviseur na compagnie na ngai oyebi otalaki émission nasala grâce omoni mosala nasalaka eza trop dangereux fo naza focus mosala bon makambo oyo olobi na répondre bien bible lobi mon peuple manque de connaissances omoni nga na bula États-Unis n'arrive à États-Unis tout mwana Léon na États-Unis c'est comme je dis je ne suis pas venu ici pour regarder la piscine autant komba batu kobulela batu mabe omoni grâce kene ngano na iba yomo webi ngano na iba ona na internet te ngano te na kala na sio na ngati bolumbu yebaka mwana soda lokola nga voilà titi bolumbu asala pas papa na nga Jean-Pierre Bemba voilà leki avie na nga papi bakamba grand tir Jires bakamba voilà na ye avant comme journaliste grâce maman ya grâce simplice azali master tante na ngai voilà nga na yebi grâce ke papa naza na Angola grâce aza mungandi komba grâce ezaka akoyebisa bino un jour ye moto amusala koprononce yango te temo na kingbandi engelasa ya yo grâce nga na yebi ye depuis bomona mama na bango aza kwa na beyaki mama simple yebi grâce donc c'est pourquoi akomi ça que akomi mwasi bopomi ta ngai avant kosala émission na grâce te mona na Congo bato bazao bateki mwasi na nga donc eka nasali omoni biloko na nga na explique yango te na explique yango mpo aza na mwasi oyo grâce ayebi mwasi na ngai maison Valérie ndeko ya Yolande asombi nani Sandra asombi leka Malcolm asombi grâce ayebi mwasi na nga na yebi ya grâce eloko mosusu oyo te okandi koloba ozoconfirme vie na ngai batindelenga masamo atindelenga capture vie na nga zéro madiala abelo moto vie na nga boga alobi kaka grâce oyo père epuis biloko eza yo moto bandaki yango tene oyebi obandaki yango soki otuni grâce question oyo grâce soki natali koma prince oyo ozoseka mafuta na bino nga otobi mafuta siko mo atindeli lisusu komona nini commentaire bima na fifisiwa singa kuna mwana da fifisiwa na vina non bomona na fifisiwa te ngana sona fifisiwa kona nani ngana zo sona obengi mama ya grâce na Congo na sola naye pona maman boye aoya mbate na bengi grâce abi vie naza na Angola na fifisiwa mama na richesse wana mwana ba masuka mama na richesse bazana prix nde apesi nga fifi jiwa liboso na sola na fifi na so nga na mona fifi siwa te bandi kwa so ba kongo batika so na lobi netiki abi nga na bima na grâce ngani o amona ko chenai poni ozwa video nga na bengsi grâce na États-Unis ngani o nga laksa ke invitation ngani o grâce à l'accès invitation mai ninga na pamba te voilà donc c'est que nzambe pa boka libanga Prince Yaweli papa ok poto Prince Yaweli nasisa ke loko nasisa loko ken ok poto bandeko misu bazwa na mai bazokufa
na mai yo zi chance okomi na poto sunga famille tika kokota distraction na ba réseaux sociaux o ba page ya buzoba yo mo zo kiota Jean Buzoba ba fonsaka mutu to keta page bango tika kofinga mutu yo yebite mutu mso zo bunda famille na yo kenda poto kotala kaka page kota commentaire Buzoba pinga ka mutu se logote nzambo bambolo te grâce mo c'est ma petite sœur na tika bimana grâce mo jo moko te nazana monsi o ya ngai mariage na ngate ni yo koya ngana teki lokola ba peto aboka vina ngana me viana linga ba congolais o ba binga bimana grâce oyo mona kotata na oli ya manga ala foto oyo mona kote na okushene ala sa video oyo mona ngam la bengsa grâce ala sa foto otika biloko nza pambola bino teko otika biloko oken bengsi grâce de na bengsi grâce na kamwa kamene nakini biso tozala kota no ba grand butu mais sans grâce soki nazaki mobala grâce poni bakanga photo tata na kini danger bon comme grâce à la chroniqueuse bon même si on a mobile à grâce na na yuma na toro comme si batile na ba kontenga na osisakaka moi si mon bala la ndeko no ya mwasi mboko ko bonga ndeni mboko ko bonga ndeni bongi papa Félix Tshisekedi abongsa mboka mboke bonga président yo moko te bonga na population kongolo lingi ndeko na ote ozosa ba liste go bimisa ba photo ya ba leki na bino mitaka na ba vidéo quel peuple vient na boketi moto ya mbalo baka quel peuple bimisa ba photo ba ndeko na bino mitaka la ya basi o lelo photo ya nani ko bimana vidéo et vous êtes content de voir des choses comme ça et puis boni papa Tshisekedi abongsa mboka na lela tie boketi fort quel peuple danger kako sa mabe prince ya oli mobala grâce yo mona ngai tant nazali coucher na grâce parce que sona mobali ni sen sexe na ngai fona foutre la taxe sexe na ngai est gouvernement tika biloko ko ba congolais to bon sambo ko kenda poto salisa famille no bateka nda ko poko kende poto bateka nda ko poko kende poto mama zoteka makala mama zoteka fufu papa zesu na musala te abeta permis yo oza na poto luka osalisa famille okomi accro na réseaux sociaux ka kofinga siko kofinga ka bato osa bato lo moi j'ai une femme à moi que j'aime beaucoup je veux me marier ken rozana mariage na ngai mais oui to solo bongi sa relation ken mariage ana nga na oza bongi sa relation ko bongi sa relation ko finga ka bato te et puis tika elongo na c'est trop kofinga jazz kavulu na lekechu baba ndeko na yo tika polémique na basi c'est l'émission to lingo ndongo za ken voilà ngana sisi yango mais ba ki grâce c'est ma bonne petite moi c'est na ngai yebi donc c'est un peu ça Mr Versace zone 1 level 10 agua en tout cas prince Yaweli merci ndengo éclaircir bato po ba polémique ya bozo bango et si la vraiment ça l'a toujours bien na habité oko remercier banani message à suke kozani message à suke na remercier no Jésus-Christ nzambe la biso zo pesa biso pe ma bon moi oyo azosunga biso na remercier moi si na yo na ndinga azoko éduquer bana o bien malgré yo ke nous ngome mama mko na ndinga mbutu nga remercier na moi si na ndinga azoko éduquer bana na pesi Jires Malela mbote na pesi héritier ya Oli Karine ya Oli Valérie Assom maison Karine Yaoli nani susu na pesi Paul Vandoma Monsieur qui reliquaire d'Aro Manteki la misa Congo na pesi Fali pour Mbote na pesi na bosana nutina mangaya wana liki na ngakati liki na ngakati na pesi Mbote na pesi pour Mbote un musicien simple, un musicien qui respecte les gens, un musicien très simple, très poli. Voilà. La PCA Jackie Mote, bien la magie de tout mon loco, na l'élève fort. Héritier Watanabe, Yangaï Fabregas, mon fils Boloké, mon fils 3 jours. Na PCA Nanisusu, grâce à mon fils Siwa, Gloria Olangi, na PCA Jazz Kapoulou, Lekechou, Frank Stemai. Frank Stemai, et lingazo nilangena ni fo mutali kasu yeso na yiki nifuna kuta neken la no ko wana oh my god
et puis mutu nanga on ali makasi sous Vincent Chiluzi voilà na pesi mamile la mbote sœur nanga madi love madi là pesi donc batu nyonso mota Congo kwa eloko na pesa ka message bana Congo génération ya lobby bozoya bolanda biso bayana binote kaka makambo bilamba landa yaya makambo bilamba soka sala kazobo mambongo omaki yaya o asaka nde azolata kolanda yaya o ayibaka talekana telika kufa batu epi biso bakongole totika esprit ya kofingaka mutu oyo oyebi te tika kokonfirme eloko oyo oyebi te oyo mutu bwaza mwasi ya mutu boye ntango nalalaka na mutu wana yo ozalaka je me suis pour le terme surtout yo babalisa grâce te mokala ebongo omona teke tozala fiche nga na mwasi nanga oya mariage fiche parce que mwasi nanga yebi ke congolais omoni nde papa Jean ezali napesi vie nanga te nga zoro mabiala napesi mama napesi bana motepela napesi sœur nanga Marie Lombote papa Jean na ye mais momo na master kozela nga lien ya vie de loin atindeli ngai tala moto vie de loin et puis na boso na bepo na vie de loin voilà moni vie de loin otelaki poison poison bokasaki okufa eza teke kwa vie de loin eza danger eza kwa de loin nzambe akisi malamu o vie de loin asala na mokili oyo yango bandeko na biso bomusala noka kofingaka moto oyebi ofinga ata mosusu cousin na yo ofinga ata mosusu moto osali so lobi vie de loin asala malamu mingi na mokili yango wana nzambe akopeli ye mawa nzambe azo moto atambola na oyo voilà oyo eken voilà moto aza na poison ti ete ya bino ete ya ebele otema malamu ya vie de loin yango wana nzambe apambola na anse luzolo Mike la Duchesse donc tout jeune bato nyonso apesi bango mbote badj nyonso gaz mawete glodi ya weli nayebi te nana bato ebele Gaz Fabulous bobatelanga Gaz Fabulous makasi mwana azali étoile ya lobby. Alors, conclusion ezaka ke non bato bazwa barima ke ba musicien bakangi bango donc eza yango biloko alokutaka. Eza faute na bango te bango pe bapesi bango nini te bapesi bango pe formation bango pe eza faute na bango te. Keni na te mona na ro pito pa le keni ya na te mona pa. Bakoko na balela mikolo mabe babi mwana biso ya la. Nazoya bakoko na ngana oya nazoya ken et puis to sala ngo susu ken donc basala ngo pour lakisa bateko na mbongo donc basala ngo ezaka na retour soko sali yango na motema tala banda na sala ngo na jisu na matisu pomsu na musala donc basala donc pour lakisa to moninga sali pour sala lakisa bateko na mbongo pour ça mtangana mta polémique ba musu ba ta polémique on ça donc pour lakisa bateko za danger et singa te sala donc nzamba pambola fungolo banzela. Vous comprenez? Ok. Tout ça, bana bote na zoya kala mingi te. To se permettre na osenga londe otika kozana rande na bambati. Respectez-moi si, so respectez nzambe, respectez-moi si nzambe opambola. Ozani na polémique na basité. Merci beaucoup. Neti-moi si nini? Na lobika ke on a biso ka comment ça se finga basi. Yo so la bien na grâce te mo. Sikozo olingi na tika rande na moi si nini? Siko grâce là on a lingara soani abete la ngaba masula bani na binote ya na binote na bia fini ni oyo okosenga officiellement na dozera ndona ye filmoko kaka pona ya bindengo sola na grâce munoko nona micho ekomi kilo munoko ekomi kilo na ifo que grâce abete la ngaba masula ken sinate o yo tindi la ngaba émission o tindi la émission émission moko tindi la ngai. C'est ta sœur. C'est une femme, il faut respecter la femme. Ken, songi, kolo déjà à Bassi. Nakanisa ke otanga Karine. Même Karine, c'est ta sœur. Azaka ndeko na yo, faut botika kofinga Bassi Ken. Moi si faut respecter ye, nzamba opambola yo. Bafinga moi si tende ko na ngapesi yo vie. Okay. Si vous voyez finga moi si ken oza faible yo za faible te mais ko finga moi si te linga bandi ko na wana OK yo bité de mambo ba chroniquer au pays là nango chaque chose son temps au ma relation voilà en tout cas merci Prince Yaweli Mr Vexas mutu ya mbongo donc yebele non ça le ba ken OK so na kati
ça longa sikoka kaka nini on est quand de 5 watts wa ok ça là encore de anatala na lata na mikolo yo bika makampiaka balobaka bete na émission TN baloba na bi eloko wana na koselo na koti ntam susupe numéro ya na yezo baka code na 30 baloba ngote émission ngamo na 30 na sala ngo assistant na 30 na sala ngo assistant ngabe nazo ko makoni ngabe na ko makoni na bia boni sera na mani John azali bien pesa imbo de sera na ta nite na oya to mona ça vient na biso moi ça vient na biso et puis prince bon mekana kotala nini koko mikota carré à leki na biso prince vraiment so lobi akomi artiste munene o prince on a koma fier prince baba koma sikoyo o s'occuper na yepe na ko grand artiste ndeko nanga ndoi na yo osundula na ko bet na fa fanga na oya kin papa na oya oya kin biso bato to ngato chanter bula bato. Ok, Prince, Nabibo, ça est là, 1 à 3-0 ka assisté. Ok. Non, c'est parce que la émission on peut quitter. Ok, merci beaucoup. Personne on a vu ça France, Moté, Europe, Moté, donc on a l'ingénieur aux États-Unis, l'ingénieur fort. Merci beaucoup, Mr. Vexes. Ok, Ken, c'est bon. Ok, tosuki wana vraiment en tout cas bolandi Prince Yaweli en tout cas ndeko na biso vraiment oyo bosalaki ba émission wana ya biloba ba musicien afali bazana bango pepele mutakimi azate donc eloko moko mabe salami vraiment ezana ngote ba musicien ba pe mandé basali ba livrer ba concert ebele ba pema na bango ba kutana na ba staff ba nini kala mingi te bazana Kinshasa. Tozokende po luka ya Edi Badiata tosola na epe kaka ndenge ezala kaka tosola pe na ya Edi Badiata po trop c'est trop tokosola pe na ya Edi Badiata. Merci Buluzwa Kingoma balobi ngiri ne tombera jamais Buluzwa Kingoma donc na peso bambote. Merci à Prince Yaweli Mr. Vexes ye on est tosola na bosani. En tout cas merci à mon vieux Luizo Mbata na Cape Town wana mon vieux en tout cas na monaki kolio tindaki bah ça pas tout chose en Afrique décide vraiment ya kitoko bo. En tout cas na pesi merci à trop Prince Yaweli Mr. Vexes Abengi c'est Apoli Lumumba Adel Jogo Babu Danger mon vieux Gauthier Mascotte alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien osabonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José. Alors bolandi Prince Yaweli Mr. Vexes en tout cas bana poto au moins il faut que féliciter ba congolais mususu bandeko na so bakenda poto vraiment bakenda koluka mayele basalaka neti Prince Yaweli asalaka place ya bien tela ba relation fali ezala nango
o santé garçon mo boya kota ne ba légal po place asala ka bafuta ke cher balobi sepeli sanzoto pe sala ka moi elengi moko boye e ozwa la na vie o somba pe moi biloko ya bien ya vie en tout cas prince Yahweh le mystère Versace nzamba pambola e po aza garçon moko boye aedaka nanu batu premièrement prince Yahweh le soki aye Kinshasa et loka liboso prince Yahweh la sala rezalaka nini akena na ba orphelinat na ba homme de veillard asombi ba stoki ya biloko ake kopesa en tout cas liboko oyo epesaka nzamba pambola bango toujours en tout cas vraiment prince Yahweh le mystère Versace aza na motema moko o santé pena ba mitema ba ser Pauline Lumumba bazala nango ya kosunga vraiment batu ba mitemo ba del joko bazala nango vraiment ya kosunga kaka batu vraiment zana mitema oyo ya bagotie mascotte ba vient nanga ba Louison Mbata tala ken pia na fanaki na journée moi pia ka tout so santé prince Yahweh ya koti wester a bouger pena machine ana wester o santé pena kino moi un moko ba 3-0 misatu na ebite soki eza euro ou bien dollar wana moyen na beta secret na ngwezate en tout cas prince Yahweh le mystère Versace merci vraiment prince Yahweh na ebi ko soma ba chemise Versace moi 3000 moi 4000 vraiment moi eloko yango esalaka moi bien mutu musu poza na poto wana osalaka musala du 1er au 30 bafuta comme bongo prince Yahweh la akoti atelinga na wester te en tout cas prince Yahweh li nzamba pambola yo na yebi musicien mo ba uchobeta mbata depuis kenda poto nano asimba mbongo atelinga na wester du coup boete ate na poche en tout cas boyeba ko soigner na batu boyeba ko garder ba relation fallait avoir personne mutu net prince Yahweh li petit ako motinde lope mbongo merci beaucoup to stopper wana